Les affaires d'aujourd'hui. Tu as les yeux rouges, plein de jalousie. Tu as les yeux rouges, aïe aïe aïe, tu as les yeux rouges. Ah ouais. Plein de jalousie. Radio Télévision Lisolo. Oui, Ezali spéciale émission. Journée internationale de la femme. Lélo sur la 3W. Radio Télévision Lisolo. Ah. Ah. Soukous parfumé. Soukous parfumé. Soukous parfumé. Soukous parfumé. Merci Papa Nabiso Mayamba Kunana Lokito. Merci na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na engunduka ya 3W Radio Télévision Lisolo. Na banzi bandeko ezali ya bino toujours bobo meseno oyo bolingaka mingi koyoka. Ya solo na yeli bino lisusu mokolo mwa lelo mpamba te lelo ezali spécial Journée internationale des femmes. Alors pour la biso ba congolais pe ba congolaise na communauté na biso o etali ya bayindo lelo ezali spécial journée des femmes pamba te toyebike mokolo mwa lelo partout dans le monde entier bazali ko fêter journée des femmes. Alors bandeko lelo pe ezali likambo ya kokamwa na ebite basi na biso oyo ya ba congolaise soki toko sepela elongo na bango na kati na radio Lisolo ou bien bako expliquer biso ke normalement ezali bientôt sepela na bango ou bien bango bazali na mawa. Pourquoi? Parce que bazali délaissé. Alors moto oyo azali délaissé na ndimite akoki kozala na esengo ya ko sepela pambate azali totalement dessus. Dessus pourquoi bandeko? Nabanzi motu oyo azali délaissé, azali dessus dans tous les critères, dans tous les domaines. Cela veut dire que na domaine nyon surtout moi si azali eloko pamba. Alors bandeko lelo soki totiaki alerte, attention, les fans de Weranson balingi ba mama batikalaka mitakala ba monaka ki bonzoto na bango ba exposer yango. Alors est-ce que ba fan ya Weranson oyo balingi ba mama batikala bolumbu liboso ya batu ba exposer banzoto ya ba mama po bana wana oyo babunga nzela éducation na bango ezali kaka kotalaka bolumbu ya ba mama ya baninga to ya baleki ya baninga na bakikoso to na banzela yango bazali ko appuyer Weranson pamba te atikaka bandeko na biso ya basi bolumbu na banzi bandeko bomonaki oyo ya Meje 30 oyo batikaki bolumbu na ye oyo bimaki na mokili mobimba bakangaki ba photo tozali komona makambo ya boye ezali kaka kosalama esika na biso ba congolais nde tozali ba spécialiste
ya kozwa ba femme congolaise pe kotika bango motaka na misu ya ekolo nyonso tu. Na banzi bandeko na biso misusu ya basi oyo babetaka miziki soki bakei na bampei mususu ba pays voisin kobeta miziki okomona amati likolo ya podium bandeko esika oyo ya kobeta miziki ye abandi nanu kolongola bilamba abandi kolakisa bato nzoto oyoka bato bazali kobeta maboko ba femme congolaise soni ezali susu te bango bakomi ko exposer banzoto na bango n'importe où mutu nyonso tu pe akoki kosakana na nzoto ya femme congolaise. Alors na tango biso moko tozali ko sala bandeko na biso ya basi kolakisaka banzoto na bango na n'importe qui na moto ya liboma omemi nzoto ya ndeko na yo longoli bilamba tikali bolumbu mpe oke kolakisa ye devant libata atala bolumbu ya ndeko na yo ya mwasi devant mbwa atala bolumbu ya ndeko na yo ya mwasi or que nzoto ya mwasi ezali sacré ya solo bandeko towita biso nyonso tu mutu moko akoki kotombola mosapi te na mokili oyo mwasi abomba ye na kati na libumu na ye eza na mutu moko te awita nulle part. Alors yo ndeko na ngai congolais oyo bapesi yo minduki oyo bayebi yo kende koboma bandeko na yo basi oyo basi mama oyo aboti yo yo kokata mama libele na ye okokata mama kibomwasi na ye okotia mama banzete. Alors bandeko wana bato bazali kosala yango ezali ba Rwandais na bandeko na biso ba Congolais y compris na bango na kati lokola bandeko tokomi ko détecter mwa bandeko oyo bazali ko travailler na régime en place oyo bazali ko boma ba Congolais na kati na Congo. Alors bandeko ba misusu ba démasqué ba misusu oyo tozali komona bango ba bimi na mpoasa balobi biso na kunda batoire na Hippolyte Kanambe tozali toujours batu kaka lolenge moko. Hippolyte Kanambe na kunda batoire bazali koboma na minduki mengai na kolakisa ete peuple congolaise azali na ye eloko moko ya ko boma eloko moko ya kotika kimotakala na ye liboso ya baikolo nyonso tu yango tozali komona na kati na ba video nyonso tu okomona femme congolaise azali kobina na kitaba azali kotombola makolo atikiki bunzoto nyonso tu libanda ba expose nzoto ya mwasi ya femme congolaise lelo ekomi na pasi na mawa ya koloba oke nazali congolais mpamba te basi na biso bakomi lokola bampuku bakomi lokola na tina te mpamba te biso moko ba congolais toboyi kopesa ba mama na biso valeur na banzi na tikala komona te bandibu ba expose banzoto basi na bango ndenge biso tozali ko expose banzoto ya bandeko na biso kotia ngo na kati na ba concert bandeko na yebite soki banda yo kolo tikala komona libela mwasi te to tikala komona nzoto ya mwasi te esengeri wera son atia kango liboso bino bomona bandeko ekomi pasi pe mawa yango bandeko ba reaction o ezali koleka na mikili na mpoto tozali kotelemela batu wana de A jusqu'à Z esika tolobiko ekobeta te ya solo bandeko yango totelemi mpamba te mama azali mutu oyo ya bwanya mama alambelaka biso na kati na ndako mama asokolelaka biso bilamba mama akombolaka ndako mama abota yo mama mema yo mama asala nyonso tu lelo yo koma boye me mama wana komi delese lokola bana oyo bazanga batata na mama na kati na Kinshasa oyo Werason azali kobebisa bango oyo aza koyebisa bango bokima bandako esika bozali na batata na bino na ba mama na bino
bokoma na libanda comme ça nga napesaka bino ba diamba napesaka bino ba primise bino bokendaka kobotola bato ba mbongo bobomaka bato bosalaka ba trouble na kati na Kinshasa ya solo bandeko tala kunda batware aza kobebisa na kote ya Kivu Werason ye aza kobebisa na kati ya Congo bomela masanga bomela bangi bozwa bambeli bokende kochuba ba Congolais bo boma bango lisusu bokanga bana poto bo boma bango na kati ya Congo ya solo bandeko na motu oyo aza koboma na Kivu na wera oyo azali koboma na kati na Kinshasa kotala te kotika bandeko na biso mitakala vraiment bandeko ezali mwa pasi lelo na kati na Kinshasa esili kotomboka batu nyonso oyo bazali kotomboka na kati na Kinshasa ezali batu oyo ba cerveau na bango deja ekota na makaya bangi oyo tolobaka ekota na yango na lotoko ekota na makambo ya pamba pamba batu wana nde moto bazali kotomboka na kati na Kinshasa yango na ndimite bandeko soki bolandi na interview wana la plupart batu oyo batomboki makasi na kati na Kinshasa ezali bana oyo bazali délaissé oyo tobengaka bango bana ya balabala soki Werason azalaki moto oyo azali kolinga bana wana azali kozwa mbongo ya Hippolyte Kanambe totikali komona école moko te oyo Werason asali mpo bana wana batanga classe mais tozali komona na miziki na ende azali koboma kodétruire lisusu bana wana na kobina salite na kotia batu bambeli na koexpose banzoto ya basi omoni na moto azali koboma na kati na Kivu na moto azali koboma morali ya ba Congolais physiquement azali ko détruire yango boye mais peuple congolais azali ko rêver na bazi peuple oyo ezali délaissé oyo tozali ko benga bana oyo makango bana oyo bazali délaissé bazali bana moko sengeli tozwa bango to encadrer bango mais Werason lokola azali na besoin ya fitiri ya mboka ya Congo te azali na besoin que peuple congolais abeba na bangi to na masanga yango atie appui na ye bandeko botala na ba interview nyonso tu o eleki bato bazali ko s'exprimer il faut mona bazali bato mitu ezali ko sala mais la plupart bato bazali ko kotela oyo yo Noël bato bazali bazo participer bazo sala service moko na Hippolyte Kanambe pamba te soki bapesi bango mbongo bokende ko boma bandeko na bino ba Congolais bango bazwi bake ko boma bandeko na bango ba Congolais Wera azali ko participer na même action oyo Hippolyte Kanambe azali ko sala ye azali ko participer ngo na kati na Kinshasa na kotika bandeko na biso mitakala ko faire salir bango femme congolaise azali lisusu dignité azali lisusu femme moko ya kitoko te na kati na mokili oyo pamba te kibo mwasi na ye balakisi yango libanda boye nzoto ya mwasi bazali kosala yango tala bandeko moto azali koboma na masasi mais Wera azali kobebisa génération na kati na Congo oyo bolobi ke ambassadeur na banzi na tikala komona ambassadeur oyo akangaka basuki te ambassadeur ya pe acha pe wapi na kati na Kivu kuna e bato bazali kokufa ambassadeur ya pe asali eloko nini azali koya awa na poto pona koya koyiba lisusu mbongo ata beti concert te Hippolyte Kanambe akopesaka ye mbongo na ye pamba te concert abeta te azo remplir kaka ba formulaire ya solo bandeko ezali mwa pasi ba mama esika obo zali kolanda biso ezali mwa pasi ki na ba mama otala esika yo mi botamaki lolenge oyo mi bimaki lelo pourquoi nzoto ya mwasi ekoma lolenge wana o bandeko na mitali na miyokeli nzoto na ngai mawa na mitali ngai mobali boye lokola DSV natikala komona ke mwasi to mwana na ngai ya mwasi to leki na ngai ya mwasi to mama na ngai to yaya na ngai bandeko
kibolumbu ekomi nango eloko moko ya pamba.